nafandi nazelaka yo bilaka ora kaka yaye nafandi nazelaka oya ngai tako yaye oga nazelaka yanga tako oga nazelaka tango bamieza domene ya nzambe leta meso eza mystère akolo leta ye likola kozango yebaka bimobali epai ya gare yayebaki te la promesse elie avec le temps oh sara ye Israel ayebaki ta akotaki na boumbu kasi tango akobima yebaki yango te pourtant eza mystère ya nzambe c'est que tu es ne pas ce que tu seras pesa tango na temps polobi na yo eza na maboko ya Elohim c'est lui le maître de temps et de circonstances nanyango alobi na yo temps na yo eseleki nanyango alobi pour toi c'est déjà trop tard moto yango auti wapie montre koki kokufa kasi ntango etelemi te okokoyeba jour alelo kasi histoire nango oyebi te pourtant eza mystère ya nzambe alobaki na Marie tant mon temps n'est pas encore arrivé ata ye moko nzambe asalaka nyonso na temps Bill Jacker nalingaki okufa mpamba lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe o ngai nalingaki owa lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe o ignorance ezoka yebomaka ezipaki nga miso nayebaki te o bokozanga koyeba libota na nzambe tozokufa mpamba nayebaki te nani vraiment nga nazalaki o nga naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe o alalaki na bwato lokwa moto kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde nzambe o kolo na nzela kotambola yoki nzala aloba na nzete alobi na nzete lokola nde nzambe o moto alelaka ntango makambo yaka makasi na fina ye kasi nzambe nzambe alelaka te nzambe alobaka pour d'éternité posa nzambe eza moto adomine kasi badomine ye te o nga naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe o Bill Jacker ayoleli ye nangolwa papa ye opesa ngai lolemo ya mabomba mie na kati ya nzembo nayeba kosuka yaya yo nde mai namelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kofanda soki moyebini ye yo lipa na ngai naliaka na ntango ya nzala ayi bolingo na ngai alobelaka nga maloba ya bolingo butu na moye Jésus l'amour de ma vie na mesana kozala pembeni na yo Jésus bilaka olakaki nga na bomba na motema
nanga lokola ndanga nalela mama tata nzambe yoka kolela nanga mwana ye mawana motema yango nayembi na nsembo basi ya baninga esengo ya basusu moninga kweda mabe ekomi sishe ya kotonga nesikoledisa ye Nzambe wana apambola biso lisusu apesi biso tan kitoko apesi biso journal lelo Nzambe apambola yo tobanda toujours na prière comme d'habitude nde tobandaka. Seigneur topesi yo merci aux Nzambe topamboli yo pona tango oyo totiki moma ona maboko na yo eke molimo mosantu kamba biso de début jusqu'à la fin. Ya moineza na mosika na biso au nom de Jésus. Amen. Amen. Nzambe apamboli siko zwami, Nzambe apambola o ozana programme ya Jésus-Christ notre médecin. Et salimwa kala tokutani lelo tokutani susu pona bolingo na nkolo wana lole mona yo efuta yo mtokoti na programme oyeba ke Nzambe a permettre okota na programme o ya Jésus-Christ notre médecin pour alingi asa eloko moko na vie na yo lelo vraiment toza la thème na biso tokoye kola Jésus-Christ est vraiment le sauveur du monde. Tout le monde a dit Yesu aza sauveur du monde. Tout le monde a dit Yesu aza sauveur na yo, aza sauveur nanga, aza sauveur ya bato nyonso na kati ya mokili. Vraiment, eza première partie, tokoyo kango deuxième partie, troisième, nde molimo na Nzambe akokamba biso. Partagez message pona bandeko oyo nanu baebite kesito bandi. Yo partager message pour na bango pe ba pambolama na ebike oko pambolama ndengo koti boye obima ndengo na te parce que Nzambe oyo tozolobela Jésus-Christ ya na Nzambe na biso ye wana aza sauveur na yo aza pe sauveur na ngai. Bien mekati na nkolo lelo na linga kezala lelo na ndekto solo la message oyo vraiment o Nzamba pe singa mikolo ya kotal sabatu Jésus-Christ wana ndenga za sauveur na yo ndenga ekobikisa yo ndenga ekobikisa famille na yo ndenga ekobikisa famille nanga ndenga ekobikisa mokili mobimba yango na lelo na lingi to solola donc esiko za wana mona penza ke toza kaka biso mibale tozo solola na Saint-Esprit. Amen hein? Ko kansate ne na baka ko kansate ko donc longola makansi ko mona peke bomoko mboka pazate. Amen. Mona peke bomoko mboka pazate hein tozaka biso mibale sikoyo to solola na molimo mosanto pazakati na biso wa to solola. Na loba toujours Jésus-Christ notre médecin et ça programme moko pona yo ponanga. Et pour na biso nyonso eza pona eko sunga mitema ba problème ba maladie ba souci ba makambe belebele oza nango wana Jésus-Christ notre médecin aza wana pona programme o eza pona kosunga mitema pe pona kosunga bato. Amen. Bien aimé kati na nkolo nde na lobi na lingi obosa na ba situation za nango ba problème oza nango lelo na ye na lisolo to solola na etalisa Jésus-Christ o apesa ka vie asana besoin apesa vie ana besoin abikisao aza le véritable Dieu na ebi ba moments au passé te mais na biso tika souci na ebisa yo Jésus-Christ aza pona ko sauver yo nanga tika souci tika ba pensée négative eza la maladie ye tika kobanga talisa situation n'est pas à Jésus eza la uzangi musala talisa situation n'est pas à Jésus o nyoso zo luka wana talisango epa ya Jésus.
aza capable ya kosala. Aza sauveur na yo, aza sauveur nanga. Akoki kobikisa yo na maladie. Akoki kolongola biso na pauvreté. Akoki kolongola biso na échec. Akoki kolongola biso na kufa. Akoki kolongola biso na ba douleur. Akoki kolongola biso na ba souci oyo ekangami na biso. Akoki kolongola biso na ba maladie. Akoki ko changer ba vie na biso. Akoki kolongola biso na pauvreté na ba makambo ebele. Donc nalingi na yebisa oke ndenge nazo koloba aza sauver ayepo a sauver yo. Na yebi situation so passé na ngote mais nalingi na yebisa yo loko moko eza très important que Jésus-Christ aza pona yo. Ayepo na ko consoler yo. Aye pour na kopesa sous force. Jésus-Christ aye pour na yobi kapé ozala moto yesengo. Zona esengo siko zali longo la souci. Zo esengo parce que souci e ka osaka mikuwa. Esengo eza kisi oyo kokobikisa. Zo esengo longo la nanu souci. Zo esengo na yebi situation so le kana otemena lingi oza vraiment na esengo okanisa makamsusu oyo ya malamu. Zo sengo ata situation ezande na toza ba poso oza bien, c'est bon. Mais ce que oza na ba situation eza Jésus-Christ notre médecin na lobaka eza pona ba makambo ebele, ba maladie, ba souci, ba makambo ebele. Dans temps so kotia ba nomona ka tozongela un sou ba message eza ka pona ko fortifier yo. Zo sengo siko zali tika ko kanisa mingi. Nzamba za capable kosala soka sala ke pa ya bato mususu asai na ba famille mususu pourquoi pas sala pa na yo soka bikisa ki bato mususu azape capable ko bikisa yo soka pambola ki bato mususu azape capable ko pambola yo donc nzambe wana aza capable kosala ebele ya ebele na kati na vie na yo. Amen. Bien aimé kati na kolo nde nazoloba wana lelo eza lisolo. Nalingi to solo langa na yo. Muto aza pembeni na oko yo kate kotala ete me tala sikonga to solo langa na yo. Nalina telisa mutu moko ke Nzambe aza capable ya kosala ebele. Jésus-Christ aza sauveur na biso ayepo na ko sauver yo nanga. Nazo répétant. Na yebi ba momo zo pasete na yebi ba situation zo pasete. Mais na yebi so ke yenda kela biso. Nzambe o akela yo nanga ayebi yo malamu koleka yo moko ayebi banzoto na biso ayebi o nyonso ezoleka na bavi na biso ba tempête ezoleka ayebi yango ba moment ozopase ayebi yango ya ona zo bake ozamuta liboso tokuta na ba situation ozoleka peut-être na ba situation eza difficile mais bake olonga na yango olonga tango s'attacher na muto ayepa sauver yo. Tango s'attacher na mutu ayepo abikisa yo. Tango s'attacher na mutu o babengi Jésus-Christ de Nazareth ayepo pesa yo kimia. Donc ce qui okangami na ye okozwa ozo lukawana. Peut-être ozo trouver ozo mutukisa na makambo ebele pour sortir quelque part, mais s'attacher na Jésus aza vraiment de na lobby le sauveur. Ayepo na a sauver yo nangai po abikisa yo nanga. Na ebite soko ozoleka na situation ya maladie soki ya bamvutema ba démon bazotungisa yo ozolala te ozoyoka kaka ba voix mais Jésus-Christ aza po sauver yo. Jésus-Christ aza po libérer yo. Jésus-Christ aza po bikisa yo. Na ebika na yo te peut-être ya bana peut-être yo moko ba souci ozolala te kimi ezate sengo ezate mais na eko répéter toujours Jésus-Christ aza po abikisa yo. Peut-être pe ya kufa ozoleka ba maman moko ke ba yebisi ke otika na batango moke aye po a sauver yo. Aza oyo akela biso akoki kokela yo te na ngai neto zaboye po anyokola biso te aye po anyokola ote. Donc ce que oza na kati na sena mokili oyo ezate ke pour à faire souffrir yo eza volonté nzambe te ezate ke po ndenge nzambe atindi biso na mokili yo nyoka makaka te eza bongo te nzambe akeli yo na ngai ezate po to nyoka maka po to lelaka po to souffrir te eza bongo te mais alingi tozala na esengo
Anito za na kimia. Le diable mtaka kotia ba problème ba difficulté. Mais Jésus wana azana posa oza nesengo. Ana posa oza na kimia. Yona zolo bake message alelo za lisolo. Lisolo yanga na yo oyo mona kato zanga na yo na Saint-Esprit. Et que na linga na tel soke Nzambe alinga consoler yo. Anga salelo komoko na vie na yo oyo peut-être obande ko kanisa te dans tiakate. Oui, un jour Jésus a dit que son ami Lazare a zobela. Alors Jésus a vendu quelque part. Azaki quelque part. Azaki wanate. Azaki na bangote. Mais Azaki mutu oyo. Wana Jean chapitre 11. Azaki mutu oyo. Jésus a vendu ko linge minga. Bana linga Lazare minga. Alors Jésus a vendu que Lazare a zobela. Jésus a dit ok. Ayoki na eba makamunyo soana. Après tant mo ba ko que Jésus, Lazare a koufi. Alors Jésus a télémi à qui n'est pas Lazare. Et si kabakunda ki Lazare, on a koufi déjà ça fait 4 jours à koufi. À qui si kabakunda ki Lazare. Alors tant à komi kuna, alinga poussa na muke boye ba ebise ko habite. Ça fait 4 jours. Ayoki na mato inae. Alinga poussa na susu ba ebise oh, alumba déjà so. Alinga poussa susu otokunda ki quelque part. Bien aimé. Mais na kolumba sol ya Lazare na kufa ya Lazare et tel qui Jésus parce que Jésus aza le sauveur. Jésus yemtakela Nzambe wana yemtakela makambo nyonso akela mukilio nyonso. Donc akela yo akelanga ayebi biso malamu ayebi pe nzoto na biso malamu. Si y a quelque chose aza capable de réparer ango. Dès la benga ka le véritable potier. Donc ce que simbité toyo ka pe message japonais na bi ko za première partie toyo ka bateme belé. Deuxième partie za troisième koya. Donc ce que simbité aza capable ko bongisa lisusu aza vraiment le sauveur. Aye pona ko sauver bato, aye pona ko sauver mitema, aye pona ko sauver biso. Donc tant où Jésus a commis pona yé ezaki problème té, mais pona batumso eza problème. Bien aimé, la situation sur les canangos, pour naïe, c'est difficile. Mais pour naïe, c'est vraiment difficile. Et c'est facile. Est-ce que les Cambouanais qui ont sa Jésus? Parce que yé moutou a keli biso, nzambe na biso de Yesu. Donc, à la capacité, il y a que ça la makambo belé na kati banzoto na biso. Voilà pourquoi moniteur on va bengi si wana aye a tout niveau té Lazare wap. Bala qui si place bataki Lazare. Abi Lazare sort. Lazare abimi. Bakangi nzoto no sezaki akokangama abi bolongola babloko bakangi balongoli ba bando bakangaki wana Lazare ekoma libre yaona nina ebisa yo ke okoma libre Yesu oyo akela yo na nga akela bana na yo aza capable de changer même si likamo ke bongite aza capable de changer vie na yo aza capable de changer situation ndako na yo aza capable de changer nyonso tala mutu oyo bazo ebise que azo lumba déjà solombo et tala qui était parce que azan Nzambe abi est-ce que c'est difficile pour nanga na akufa oh ça fait 4 jours avec ça problème pour nanga te ate za 4 jours wana et talinga été yona olinga na biso tika souci parce que souci na eko bakselo ko moko te na vie na ne peut bakselo ko moko te mais talela Nzambe aza capable ko sala ya mingi. Souci neza côté nini musala bana ni na ebite mais tika Yesu asala kati na vie na yo mona ke nyonso o Yesu akoki kosala na vie na ekokokisama pe ekosimba yango nde ifo mona ekosimba alléluia échec ba souci ba problème ebele o zanango bosana parce que Nzambe yende a créé mokili oyo mokeli na nyonso ezaliye nyonso oyo ekufi ekoki kozwa lisusu vie azolinga talisa ke ata mutaza malade nde nalobaka na Jésus Christ notre médecin celui le véritable médecin ata mutaza malade lokola ye muta créé ayebi ndenge nini akoki kosala ayebi nini oh mutema za kobeba ayebi nini akoki kosala pas changer motema ana
Donc naina yebisa mutu moko que Jésus-Christ aza véritable médecin, Jésus-Christ azali Nzambe o ye akela mokili oyo, aza le sauveur du monde, aye po a sauver yo po a sauver ngai. Kana yo ezala dango na soba ezala malade, ezala pauvreté, ezala échec, ezala kozanga kobota, ezala kozanga bana, ezala kozanga musala, ezala ba démon bazo tungisa yo, ndima que Jésus aza capable de kosala au-delà ya ba pensée na yo. Ata ba médecin balobi soki ndenge nindi matala Lazare asekwaki tango Yesu abengi ye Lazare sort asekwi. Donc ezaki facile pour na Jésus aseksa Lazare parce que ye eza ye kolomokili. Ye kolonyoso eloko ezo tungisa yo bien aimé nde na beza lisolo eloko ezo tungisa yo na lina tel soke tel sango pa Nzambe a peu solution. Tel sango vraiment pas une Nzambe eloko moko te eza maladie eza ba problème nini tala mutu oyo na Luc chapitre 22 49 51 mutu oyo Pierre akataki litoi. Est-ce que tozoye ba lisolo wana mutu Pierre akataki litoi wana na kanda nyonso parce que mutu wana nde bayaki kokozwa Jésus kokanga Jésus Pierre asepeta akataki litoi. Mais Jésus le ko aza sauveur ya mokili oyo le ko aza Nzambe ayaki po sauver yo nanga asepela kitete bakati litoi directement azongisi litoi na place. Azongisi litoi na place sans opération, sans batonga, sans bakene non hôpital. Azongisa litoi wana mbala moko na place. Eloko nini o ese longwe na kati na nzoto na yo. Eloko nini aussi elongwe na vie na yo. Eloko nini ozo sentir anso na nzoto na ote. Eloko nini o diable sa longwe na kati na nzoto na oto na kati na vie na oto na kati na bana na yo. Mais Jésus-Christ aza capable ko zongisa ngo na facilité. Est-ce que eza difficile pour na ye? Eza difficile te? Eza facile. Sans opération, lito ezongi na place. Tika Nzambe wana lola azongisa o nyonso bungi na vina o na place na kombo na Yesu. Na ye na lisolo na nina solo anga na yo. Na nina talisa yo motema ezolela zwa kimia. Na nina talisa yo motema ezolela zwa esengo parce que Nzambe aza capable ya kosala au-delà ya o ezokanisa. Aza capable ya kosala ya mingi. Tala mwasi azaki courbé. Ake na temple, azoke na temple azoso lobi côté. Mais mukola kutana kina Jésus. Maladie na ye nyonso wana yo mutu azotambola boye Jésus alekisi loboko pe abikisami. Bien aimé kati na nkolo nazolinga natalisa oke Jésus-Christ aza sauveur o aye po sauver yo aye po sauver ngai eloko ezotungisa yo nayebi te me nayebi ke e situation na eza facile na miso na Nzambe tika kolela tika kokanisa mingi Nzambe aza capable ya kosala kati na yo pe kati na libota na yo. Bible ezotalisa biso na mukanda na Luc chapitre 5 verset 1 à 8 tokoyo kolango bazotalisa biso Pierre apôtre Pierre azaki mutu abanda ko péché bambisi na ye abanda ko péché azaki ne pécheur azo péché bambisi mais zaki na moment moko boye tata oyo azokoka lisusu te azokoka susu te ake a péché butu mobimba azui eloko te asali o akoka ko sala alléluia message eza pona yo bien aimé eza pona moto moko asali o akoka ko sala azui eloko te mais pêche mbisi wana bambisi yango ane bande ko lesa ye yango bande ko lesa mwasi na ye yango bande ko lesa libota na ye yango bandeki kosala bango ba somba biloko kolia yango bande kosala bango ba futa msusu ndaku yango bande kosala ba basala ba makambo ebele parce que tango azosa ezaki musala na ye yango bande kozwela mbongo mais comme na moment moko boy Pierre azaki pe troublé ayeba ke loko kosala lisusu te parce que akei na source na ye pas azoka bambisi amoni bambisi te bambisi nyonso ezalaki lisusu te asali butu mobimba amoni eloko moko te mais Pierre azalaki pe troublé peut-être yo pozo passer ba moment moko boye ya passe na vie na yo komi troublé peut-être ozo passer ba moment moko difficile côté mbongo komi troublé ozo mona ke oza na situation moko donc situation est komi difficile pour na yo ozo passer ba moment moko ya passe onga na yebitende na baka edenga na mateya ozo luka loko moko boy ozo zwa yango te ozo luka kimia ozo zwa te ozo luka libala ozo zwa te ozo luka mbongo
ozozwa te, ozoluka esengo ozozwa te, ozoluka soki musala ozozwa te, ozoluka kimia bademo batika ozozwa te, okomi pe troublé. Pierre akomaki troublé na vie na ye parce que musala oya mesana ko sala mais ezofuta eloko moko te. Ezofuta eloko moko te. A sali o akoki ko sala a travailler na makasi ne parce que azaki spécialiste na musala na ye. Tozo solo la. Amen hein. Azaki spécialiste na musala na ye. Ayebaki musala na ye malamu. Ayebaki ndenge ni na koki ko sala pe na tango ni na koki ko sala. Mais Pierre a luki baninga amsusu babanda ko zwa ye azozwa te. Na ozonga na ndako ndenge nini naza na eloko te. Na zwi eloko te na ozonga na ndako ndenge nini. Akutani na mutu moko na zote ya lelo na pokwa na lelo bengi le sauveur du monde. Akute na mutu aye ko sauver na tangu ya pasi, na tangu ya nzala, na tangu ya difficulté. Jésus akoti na kati na barque na ye, akoti na bateau na ye, atei na bateau na ye. Après tango moko boye, Jésus a ebisi Pierre alobi pusana lisusu mwa moke pe boaka filet na yo. Bien-aimé naza na Luc chapitre 5 verset 1 à 8. Aibisi pusana muke pembeni na pusana lisusu muke pe boaka filet na yo. Bien-aimé kati na nkolo. Bible ezotelisa biso Pierre ayebisi Jésus. Pierre ayebisi Jésus que maître, nous avons travaillé toute la nuit. Tozui eloko moko te. Pierre a dit Jésus na travaillé, to travailler butu mobimba, tozui eloko moko te. Rien o tozui, to travailler butu mobimba. Bien aimé na verset 5 balobi Pierre a lobi na Jésus, to travailler butu mobimba, tozui eloko moko te. Bien aimé yo peut-être au travailler vie mobimba, mais ozozwa eloko te. Pierre azolinga atalisa Jésus que nous avons travaillé pendant toute la nuit, mais tozui eloko te. To travailler na moment ya bien. Na moment oyo bambisi bazalaka. Na katikati ya butu bambisi bamati. To travailler na place ya bien. Place ongana kenda ko sala. To travailler wana, mais to zui kakati. Azolinga tel sa Jésus nga kolo bato oyo. Azolinga tel sa Jésus que nga na travailler pendant toute la nuit. Azolinga tel sa Jésus que na tango malamu. Azolinga tel sa Jésus na place a malamu. Kutu, biso kutu to sali, mais to zui le côté. Bongo sikoyo. Tango zo balanga ke boaka susu filet na eza na moi. Est-ce que na cause quelque chose? Elo moko ko bima. Bien aimé, Yesu ebisi boaka filet na lisusu. Mes réponses ne, nous avons travaillé toute la nuit. Oui, bien aimé. Nde na lobi, Pierre a lobi toute la nuit. Peut-être yo peut travailler toute ta vie. Mais ozo zoate. Oluki pendant vie na mobima bando bota matio komi na âge ozo luka ozo zoate. Peut-être ça fait 5 ans ozo luka mwana ozo zoate. Ça fait 10 ans ozo luka kimia même na libala na yo ozo zoate. Ça fait 20 ans ozo luka esengo ozo zoangote. Ça fait 30 ans ozo luka guérison ozo zoangote. Donc et où melitango mo le Pierre alobi toute la nuit to travailler to zui elokoti. Alors, yo peut-être année passée mobimba oluki musala ozuite. Ba année o eleki mobimba oluki ozwa kimia pona ba demo batika bana na o batika libota na o ozuite. Ba année o elekaki na o lokaki lobi ke lobi na tamboli na tindi ba seve partout mais na zu eloko te na zu musala te.
Pierre azolinga yebisa Jésus ke na tangu o nga na kene ko péché nde na tangu o ezalaki ya malamu. Peut-être yo po ko yebisa nga nini ke mama Sephora na ya na poto na tongo na tangu ya malamu me na zwa eloko moko te. Vie échangeaka te bademo bazotungisa. Okoki ko yebisa nga ke mama Sephora naza na poto a place ba docteur a malamu donc naza na place à bien parce que Pierre alinga ko yebisa Jésus ke naza na place à bien pour na ko péché. Okoki ko yebisa nga ke mama naza pe na poto awa place wapi ba minganga ya bien na place à bien na Suède na Europe na soki wapi na États-Unis soki wapi place ozawana ya bien wana bien placé mais ozozwa mwana te ozozwa kimia te malade ezoti côté ba douleur ezoti côté na zape na mbongo mais nazozwa kimia te nazozwa esengo te na zape na voiture nazotambusa msu na kati ya Volvo na voiture rasika mais naza kaka bien te famille eza na ba eza lié eza na ba problème donc okomi trouver lokola Pierre ke nazoluka musala nazozwa te na ndaku kimia eza te esengo eza te na kosuka wapi nazoluka kimia nazozwa yango te. J'ai travaillé ma vie pendant toute ma vie mais makambo nange ezosimba kaka te na koma na poto na tongo ne bato balobaka na tango ya malamu mais rien ne marche nazala nyoso nakoki kosala rien ne marche nasala tu nasepelisa mwasi oyo nasepelisa mobali mais ezosimba kaka te. Nini nakoki kosala lisusu Seigneur na travailler vie nanga mobimba mais rien ne marche. Siko ana poto nde tango a difficulté tango a passe komi yo so yebisanga ke siko nde sava yo siko zo yebisanga ke siko nde makambo ko simba yo siko zo yebisanga siko nde nakobota yo siko zo yebisanga siko nakozwa kimia yo siko zo yebisanga siko nakozwa sengo. Seigneur na travailler ki na kati ya ndako na nga po na kimia na travailler ngo po na kimia me nazozwa yango kaka te. Mais Jésus alobi yoka maloba na nzambe na pokwa lelo ke nzambe lelo alobi na nzela na mosali nende na telemi awa ke ba moment nyonso travailler bosana mais lelo eza na nkembo na nzambe oyo kokita kati na ndako na yo eza na délivrance eza na kimia eza na grâce eza na faveur bata nyonso yo travailler ya pasi wana ezosila na kombo na Yesu. Ozozwa changement, ozozwa délivrance, vie ezo changer au nom de Jésus. Kaka tosa liloba na nzambe. Ndima liloba na nzambe. Kaka ndima que Jésus-Christ est réellement le sauveur du monde. Aye po sauver yo, aye po sauver ndaku nanga, aye po sauver yo. Aye po sauver biso nyonso tozolanda. Naluki Pierre alobi naluki na zuite. Naluki kimia na zuite. Naluki place na kena koluka na moma malamu me na zuite. Mais je sais c'est boka filé abi yes aki spécialiste ne na lobi ayeba ki ke na tango wana bambisi ezala asusu te bambisi ekimi mais Jésus abi boka encore filé abi sene naluki pendant toute la nuit na zwe le côté bien-aimé yo luki nini pendant toute ta vie obanda koluka nini ozozwa te na bilelo to yoko solola na vraiment na so anayo mona kwa tozaka biso mibale na Saint-Esprit tozangana na Saint-Esprit nini ozoluka pendant toute ta vie ozwaka te mobali ya bien ya kimia nini ozoluka pendant toute ta vie oyo omonaka te oyo ekimi yo parce que bambisi ekima ki Pierre bambisi wana ka Pierre bana péché jour wana ekima ki nini ozoluka pendant toute ta vie esengo peut-être ozoluka esengo pendant toute ta vie ozwaka yango te ozoluka kimia ozwaka yango te oluki yango pendant 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans ozozwa te ozoluka
ba douleur esila yo na kati ya nzoto ezosila te. Ozoluka obala ozobala te, ozoluka obota oluki olobi ke banda mama se fera banda na bali ça fait 5 ans nazoluka moi nazoya te. Pierre, c'est ça Pierre azobisa Jésus. Toute la nuit j'ai travaillé, on a travaillé toute la nuit, mais sans rien. Et là, comme côté, zéro. Nakozonga nanda kundenge nini, nakolesa bana ndenge nini. Pierre est troublé. Place nazoka mbongo, et loko zati. Mais tu travailles na tango à malam. Tu travailles na jour à malam, na l'air à malam. Comment c'est possible na zozwati? Ndenge na lobi wanangam na na poto na tanga malamu. Ndenge nini? Tisiko mukandeza te. Ndenge ni tisiko vie eza malamu te. Baninga to yana bango basumba bandako basumba ba mapango baza bien. Qu'est-ce qui se passe na vie nanga? Bien aimé oza na programme Jésus-Christ de Nazareth. Ndima eloko la sauveur na yo akobikisa yo, ako changer situation na yo. Tika na poko alela changer situation na kombo na Yesu. Contacte à Jésus. Na Pierre, c'est ça. Nini oluki. Oluki guérison ya mwana na otangu mulai. Ozozwati peut-être. Oluki kimia na batu. Mais ozozwati. Tangu mulai 10 ans, 20 ans, 30 ans nazoluka kimia na ndaku nanga. Nazoluka kimia na batu. Nazoluka esengo ozozwati. Peut-être que vous passe na kati ya motema. Na likambo moko ozoluka ozozwa te bien-aimé. Ozoluka. Nazoluka Pierre alobi na luki yango. Na tangwa malamu. Na kanisa ki na tangwa na okene na makasi na ngana ba idéologie na ngana ba ki ndenge naza professionnel ya makambo wana. Na tana ngana na ebi na sokaso na ke kuna na kozwa mais na komi kuna beti poto na komi kuna na zui elokoti oya bande ko kanisa yango te salamaki au contraire na oya bande ko kanisa oyo zo kanisa peut-être zo ça mo contraire na vie na yo ozoluka kimia me ozozwa kimia te na kati na ndako na yo ozoluka sengo me ozozwa sengo te ozoluka guérison me ozozwa yango te ozoluka mbongo me ozozwa yango te ozoluka musala ozoluka vie changer mais ezo changer te ozo travailler na comportement na yo moko échanger mais ezo changer te ozolinga otika makambo mais ozokoka te donc ozo travailler na quelque chose oyo ezo simba kaka te ozana besoin ya les sauveurs du monde ou akoya ko sauver yo. Oluki kimia ozwaka onkaka te. Ce n'est pas sanga kimia. Na oluka kimia na motema nanga. Na oluka kimia na makambo nyonso na vie na nga na kati na ndako na nga na oluka kimia me na zozongo te ozozwango te. Bien aimé Pierre à répondre Jésus n'a travaillé toute la nuit na zué le côté. Jésus a dit boka filé na. Boka filé. Encore boka. Pierre a dit OK. Ngai na yebi ke dans moment o ke simbate. Po na sina kenda ki na sali ona ko ko sala. E simbité. Na yebi ke et lo que ça te surtout les robes mbisi sibakini. Mais sur ta parole. Sur ta parole. Na otosa. Na osalango cette fois-ci. Ce point na yebi que c'est impossible mais yo na yebi que sur ta parole na osala. Alors Bible lobi Pierre a bois qui filé. Alors tant a bois qui filé a tosi liloba maloba na Nzambe, maloba na Yesu le sauveur du monde. O a équipé ko sauver ndako o elingaki ko zala détruire ndako elingaki ko kwea ndako elingaki ko lela na nzala ko kufa na nzala. Tango a bois qui filé, filé etondi abengi bato mususu baya ko mema. Baya ko aider parce que asoko kate bambisi etondi na kati ya filé parce que atosi liloba na Nzambe atosi liloba ya les sauveurs du monde muto aye ko sauver même na kati ya ndako na nzala
Moto eko sauver bon esprit de mort. Moto eko sauver bon na maladie na ba problème ebele. Ayetango alobi kaka. Sala ndenge ngai na zoloba. Pierre a sali ndenge ya zoloba. Bien-aimé, il est le sauveur du monde. Aza pona ko sauver na ba citation nyonso. Nde na lobi lito ekatani azongisi. Mutaku agumama akobi normal. Yope soko zo le kaba moment o ezake o luki zo zoate. Accepter Jésus ndima Jésus wana. Ndima ke aza oyo ayepo na yo nanga. Tango atosi kaka bambisi wana o ekimakie. Bambisi ezongi. Parce que atosi liloba na Nzambe. Parce que atosi le sauveur o eko sauver. Bien-aimé, eloko nini o ekimio. Eloko nini o ekimio na maboko na yo. Eloko nini o ekimio na vi na yo. Bambisi bakimaki Pierre. Libosa bande ko péché bambisi bazoya bazomata bazolia ba azozwa. Mais comment na maman mo bambisi bakimi. Parce que azaki loin na Jésus. Azaki musika na le sauveur. Tant sauveur a poussé ni pembe na ye a s'attacher na ye. Alors bambisi nyoso bakimaki pe a s'attacher kaka te mais a tosi liloba. Bambisi bakimaki Pierre bakomi kolanda ye. Bien-aimé, eloko o ekimaki yo. Soki okondima Jésus aza sauveur na yo aza Nzambe na yo. Soki okondima maloba na Nzambe o na poko na lelo. Tika eloko wana o ekimaki yo elanda o yango moko ezongela yo eloko nyonso ya malamu ezongela yo na kombo na Yesu. Soki ezalaki santé ezonga. Mobali mwasi akimaki yo azonga. Mbongo ekimaki yo ezonga. Nyonso o etikaki yo ezonga au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ aye pona yo. Soki ondimi ye oitosi maloba na ye. Oyoki lokola Pierre ayokaki. Alobi ngai na meki na kokite toute la nuit. Mais sur ta parole nazokende susu. Na mekali susu. Na nzela na maloba na yo. Na mwele loko moke ke salama. Tike loko nyonso ozomona te o ezokima yo ezonga na kombo na Yesu. Ba relation ya malamu ezonga. Kimia na yo ezonga. Esengo na yo ezonga. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Eloko nini oyo ezotungisa ezotrouble peut-être ozaki maele. Ozomona ke naza maele nazosala nazo natangi me musale za la kakate. Naza kitoko me libale za la kakate. Mibale bazokima yo musale ezokima yo. Tika ane oyo ezonga na kombo na Yesu. Pierre azui bambisi na tango oyo ezalaki ya malamu te selon ye. Ok, abosanaki ke muto azaki pembeni azaki le sauveur azaki Nzambe. Ayepo abikisa bango na ba situation nyonso, côté nyonso échec ezalate. Na temps oyo zokanisa ke tango poto ebeba, tango mamakambo simba susu te, tango mutako osomba ndako te, tango oyo eza difficile pona ngai, yebaka na tango oyo Dieu est capable ya kosala quelque chose na vie na yo. Tosaka maloba na Nzambe. Ndima eloko amukonzi pe mobikisi. Soko so ndima eza kutu bien. Tosa siko ba maloba na ye. Okomona eloko ezaki pasi ekoma facile. Parce que Pierre eloko ezaki pasi na vie na ye. C'était bambisi na ye musala na ye ekoma eko troublé parce que rien ezaki au marché eloko bana osimba susute. Mais tango atosi maloba abi sur ta parole na obwaka susu directement atosi maloba na Nzambe. Nzambe aye komona miracle. Na lingi na yebisa mutu moko tout ça parce que il est le sauveur du monde. Bien-aimé katina kolo. Ndimela Jésus wana ki aza sauveur aye pas sauver yo. Ce que lo que simbité aza capable ya kobungisa lisusu ya ko changer. Nde na lobi ne bandeli wana muto lito ekatanaki Yesu azongisi on na ministre on maladie pe. Maladie wana ekosila parce que aza capable ya kosala. Il est le véritable potier. Toroyo kango makambo ya le véritable potier na baki to ko partager en susu. Abongisaka, hein? O simbité abongisi. Place ba to ba échouer a sali miracle makambo échanger. Donc et le côté ça difficile na misunae. Nyonso eza facile soki ondimi. Batu ya Samarie nalingi ondima. Lokwa bata Samarie tango batatola ki nalingi vraiment ndima liloba na Nzambe. Mwasi akutanaki na Jésus
Ah, cette femme, moi ça samaritaine, akutana na Jésus. Tanga yoki Jésus. Hein? Na Luc chapitre 4, koba na 30 na 42. Tanga yoki Jésus. Abimi na mboka. Azongi na mboka. Mwasi azalaki mwasi andumba. Mais la vie à mwasi ndenge changeaki. Yesu ayebi ko changer parce qu'aza le sauver ay ko sauver na basi andumba. So ozola ndango za mwasi andumba. Ozola ndango zo mona ke ozoko kotika mibali te. Le sauver aza na epo sauver yo bien-aimé. Mwasi ona bible bas qualité nyoso na bible za mwasi azaki mwasi andumba. Makamu nyoso mboka baba tela lero ke toka mai ba lero okutu emsusu nakuta na tana mutu te na nzela po lero batu batoka mai baba no tiaka ye wana ye boto la mibali ya bato akena lero moko ye moko na place ko toka mai wana donc ba lero moko kendaki ya ba mystique mais moi si oyo tanga kutenda Jésus ay ko comprendre que ko soit kana Jésus comprendre que oza messie autant on dans Jean chapitre 4 hein au côté nga nyonso pour la lecture mais ngana 30 na 42 ay comprendre que oza messie oza messi nakoswa na ya natika ba makamanga na ele makamama na kebisa pe batu msuke nakuta na messi nakuta na le sauver o aye ko sauver muki o aye ko bikisa muki pa azongi na mboka kuna ake kokutana na bato aye ko bisa bango abita la boya mutonga na yoki en tout cas aza le sauver aye po bikisa biso batu na mboka Samari babimi bango nyonso ona zolo bake ndimela Yesu loka batu Samari bandimaki tika makambo wana nyonso akotelemela na Nzambe ozo ya otemela makambo na Nzambe basana na Nzambe parce que il y a quelque chose qui s'est passé na vie na autant ozondimela Jésus ne na bi na oswa na yo toza biso mibale na molimo monsanto na lingi vraiment comprendre na lingi ondimela Jésus oza quand même maman Maëlle papa Maëlle tanga quand même akomi belela molimo monsanto songa OK Jésus Christ aza vraiment le sauveur aza merci oye pona yo ponanga pona kozonga bata Samari tango bayoki mwasi wana ayebisi bango boya koyoka na kutani na mutu moko ayebisinga makambo na nga ba bêtise na nga ba busoto na nga makambo nyonso nga na salaka mutu wana kokoza la messi bakama komona mwasi wana babe mwasi wana toyoka loba boete il faut zapena kutani na le sauveur du monde abi oui est-ce que nga bomona nga na sina ya kobeta no masula boya pa masula mibali ona kutani na ye eza mutu mususu aza vraiment le sauveur aza vraiment messi bato Samari ba ye bango nyonso babimi tango bango nyonso babimi ba ekutana na Jésus ba ekutana na Jésus ta ba kutana na Jésus abandi ote ya bango bayoki maloba na Nzambe bayoki maloba na Nzambe bayoki maloba na Nzambe pa na Jésus bayoki makambo ndenge Jésus azote ya bango bango moko ba ekotatola na munoko na bango balobi vraiment na mwasi wana babi tondimi kondima o biso tondimi ezaka kate parce que yo olobeli biso na 42 babi tondimi babi si mwasi oke tondimi ba makambo nyonso olobeli biso vraiment tondimaki na biso mais sikoyo biso moko penza ke toyoki ye pe sikoyo toyoko comprendre que il est vraiment le sauveur du monde. Tondima kiyo, toyoka kiyo, mais siko pona koyoka ye, ndengi toyoki ye, ndengi tomoni ye, toyoki makamba lobi na biso, toyoko comprendre vraiment, il est vraiment le sauveur du monde. Yonga na thème na biso, il est vraiment le sauveur du monde. Jésus-Christ. Jean chapitre 4 verset 42. Donc yoko ko banao bana likolonde na lobi wana o tanga yango eza malamu mingi pona yo. Donc bato a Samari bandimi que Jésus vraiment aye aza sauver parce que tango yeso azote ya mitema na bango ezobikisama. Tango yeso azote ya bango bazozo par na bango. Tango yeso azolobela bango bazozo kimia na mitema. Kaka ndenga nazote ya yo boyene na bindima liloba olokola bata Samari bandimaki. Mwana mwasi mutamemela ki bango evangile ko se bango ke boya koyoka na kutena mutu moko bisinga makamna ngano sa koza Messi. Tango bayoki mwasi na babi oui mwasi azaka boyetin il faut la penza akutani. Akutani vraiment dans le sauveur du monde. Alors tout bon so baye ba ko mona ke oui Jésus vraiment est le sauveur du monde. Babi vraiment car pour na malobo lobité mais nous to yoki ye to sentir que apesi biso ki mena mitema. Bien aimé, au yoki maloba na Nzambe, sentir vraiment que Jésus-Christ
aza mutu kaka ko peso kimia na kati ya motema oyebi akutaki ba ndenge akutaki Pierre troublé akoti na kati ya vie ya Pierre apesi kimia akuti mwasa Samaritain troublé na mibale bele akoti na kati na vie na ye a changer vie na ye akutaki pe ba disciple troublé tango Jésus akufaki akuti ba disciple troublé tango asekwi aye amoni ba wana kati kuna place bazaki wana na ndako mo troublé et loka bosebise bango ke la paix du Seigneur ezala kati na bino ayebaki ke mutu soka za troublé ezala passe lokwa yaza muta kimia lokwa yaza le sauver il faut pesa kimia bene mais peut-être za troublé nde na uta koloba na makambo moko oyo yo moko yebi kolekanga edenga na mateya ozoko passer ba moment difficile oyo komi troublé ozo passer ba temps moko oyo ozo koka lisusu te mais ndimela Jésus lokola bato ya Samarie ba yaki bango nyonso basengi Jésus babi pardon si y a un moyen ovanda tatango moi tango awa po ba makambo zoloba ndenge tozo yoka yo oza le sauveur oyo po sauver nga oyo po sauver famille na nga oyo po sauver libota na nga Jésus avani na bango a continuer côté ya bango alinga ki ete bazala sauver na ba problème na bango ba difficulté ba makambo zoko yo mona ba moment bazo passer esila bien aimé na memelo liloba la poko lelo kwa mosa Samarie mais na lingi o s'attacher ndena liloba na Nzambe wana parole de Dieu Bible na zanango otanga ngo pe ondimela Jésus wana le seul Dieu aza capable ya sa na kati ya vie na yo ezaka kaye aza le sauveur toko yokola message o eza première partie deuxième toke na onde molimo na Nzambe azokamba parce que ça message o Nzambe a révélé ngana ta sabatuke aza na posa bikisa yo aza na posa a changer vie na domaine nyonso bien aimé ozo passer nango ndima liloba na Nzambe Pierre alobi sur ta parole nga moko na loki na kokite mais cette fois-ci na komeka. Or, tant ozo le canon kuki kolobake, musala nanga se baby, chef nanga se bengani nga, matrice nanga se balongoli, na tanko nazaki na matrice na boti te siko ne na kobota, okobota. Okobota. Tango na ku nazaka na mbona sima mbona sumi nda kote siko nde nazane lo kote, Nzambe ko visiter yo. Soki ondimi. Pierre alobi na tant oyo, bambi se zara susute. Ezarane na butu. Mais Jésus a dit, kende boka file, abi si ta parole non sala. To sali loba na Nzambe. Ndimela liloba na Nzambe. Ndima lokola Pierre andimaki. Ndima lokola bato ya Samarie bandimaki. Okomona loboko ya Nzambe. Rien. Eloko moko te eza impossible na miso na Nzambe. Yango bayebisaki Marie. Marie azomona neti ke ezaki impossible alobi na obota nde na ozwa nde toyoka ngo semaine oyo ezoya Nzambe apesanga temps asunga biso Marie azomitungisama mpona nazwa mwa moke wana mpona parlango mpe na olobelango na kati ya message oyo aomitungisama na osuka nde nini na okende nde nini mpona makambo yango ndenge bobetilinga bamasolo ozemeke kota ndenge nini ngai nayebi mibali te babi eza likambo te eza likambo ya Nzambe akoya kosaka te bien aimé molimo na Nzambe na osaka kati na ona ina loba yana bake molimo na Nzambe osaka kati na ba situation zo leka nango ko tuna te ekesa mandeni Pierre bingai ameki ko meka ko tel sa Yesu le sauveur du monde aye po abikisa mukili na ba domaine nyonso ngai na meki na kokite je bi oui d'accord yo mto mekaki misiko Nzambe nde azotinda yo sala haleluya Nzamba tindi yo Nzamba siko nde azolobela yo ke c'est ton temps moment oyo eza malamu pona yo oyo zomona eza mabe eza malamu pona yo Nzamba linga kangola yo Nzamba linga bikisa yo Nzamba lingi apambola libota na yo bien aimé kati na nkolo na lingi natalisa yo ke eloko te eza impossible na miso na Nzambe ne bayebisaki Marie bayebisi bayebisi eloko te eza rien eloko moko te eza impossible na miso na Nzambe ba temps ozomona ke tango eza ya mabe Nzambe azomona ngo eza mabe te ba situation ozomona eza difficile pona yo Nzambe azomona ngo eza difficile te nde na baki est-ce que ezaki difficile Jésus aloba na mwasi wana aza koba lekisa loboko na ye et puis abikisama ezaki
ezaki facile pour na Jésus. Est-ce que ezaki difficile Jésus Pierre akati litoi ya tata wana après Jésus aye azongisi ezaki facile. So eza facile pour na Jésus. Eza facile Jésus asala kati na ndako na yo, kati na santé na yo, kati ya santé ya bana na yo. Eza facile a changer situation na kati na ndako na yo. Eza facile atia kimia, harmonie, fidélité, amour na kati na ndako na yo. Eza facile Jésus atia esengo na kati na ndako na yo. Eza facile. Il est le sauveur du monde. Aye po na yo, aye po na nga. Ndenge na lobaki ne bandeli akela biso te po amona biso tolela kaka, to souffrir kaka, to nyoka makaka. Akela yo poza na esengo, poza na kimia. Eloko nini yango wana esilaka te. Nyonso eza possible pa na Nzambe. Aza na posa na yo. Soka bikisaki X, akobikisa pe yo. Soka pambolaki Z, akopambola pe yo. Soka konsolaki mama famille moko yebi, akokonsole pe yo. Soka bikisaki bana moko boy, akobikisa pe ya yo. Eloko moko elembani ekosala ezate. Aza na capacité ya kosala oyo zokanisa te. Longola souci, longola mawa, lata esengo, zwa force. Pa na Nzambe wana, apesa yo force, apesa yo kimia, o comprendre que ce na tosi maloba na Nzambe, tout ekokozala possible, tout ekokozala possible na vinanga. Bien aimé Katsankolo, na lingi o mingi, que Dieu te bénisse. Na bina eto solola, di solo ango ezaki ke yangwana, na betilo sola Jésus. Tozaka biso mibale nde na bibo moka mboka pe kotala ete azate nga na yo na Saint-Esprit na natali soke tika souci. Nzamba aza capable de changer vie na pe bato bakamwe. Nzamba aza capable ya opeso sous sengo. Nzamba aza capable ya kolongola yo mawa wana. Nzamba aza capable ya opeso guérison. Esi kozwami tobondela yo po bondela. To continue message oyo nde na lobi soki Nzambe apesi biso susu temps na yebi ki Nzambe apesa nga temps bobondela pe pona nga bobondela mingi pona biso. Nzambe apesa temps et que na ya continue message oyo na bolingo na ye eza pona yo vraiment otelema susu mona ke Nzambe kosala na temps ozokanisa te na temps ozomona nyonso eza bloqué. Mina ina bondela pona yo kanga misu. Seigneur na pamboli yo. Pambola bandeko nyonso balandi biso. Pambola ba papa pe ba mama pe ba sai na Nzambe nyonso balandi biso pe ba na Nzambe. Journal lelo ezala béni au nom de Jésus. Pesa kimia na mitema na bango. Pe pambola ba vina biso nyonso. Na kombo na Yesu. Amen. Que Dieu te bénisse. Lole futa yo mona yo. Nzamba lola kansela yo. Na sepe na komona yo. Tokutani bandakala. Le tokutani susu. Nzamba mona yo. Lola futa yo. Nzamba pambola bandeko nyonso balandi biso basai na Nzambe nyonso partout boza. Que Dieu vous bénisse. Lole mona bine futa bino. Nzambe wana na yebike azana bino otika bino te. Nzamba pambola ba papa Esaïe, Saïf, nzamba pambola mama Mete, nzamba pambola mama Micheline, nzamba pambola ba servante de Dieu nyonso pe ba serviteur de Dieu balanda biso papa na biso. Libambu nzamba pambola boza tellement ebele. Nzambe alola amona bino bomoko ya mboka. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola ba femme engagée bana mepsa nyonso. Que Dieu vous bénisse. Lola emona bino futa bino. Papa digital maman, que Dieu te bénisse. Maman Pauline Nzambe amona bino. Nzambe apambola biso nyonso tokoti na poko na lelo. Partagez message. Longola makanisi ya mabe. Lola efuta yo. Vendredi prochain, nde molimo na Nzamba okamba biso.
to continuer message. Boutou malam, que Dieu vous bénisse. Tukuta embalasima. La promesse est liée avec le temps. Oh, Sarah, Israël a bakita kotaki na boumbu. Kasi tango akobima yebaki yango te pourtant eza mystère ensemble. C'est que tu es ne pas ce que tu seras. Pesa tango na temps polobi na yesa na maboko ya c'est lui le maître de temps et de circonstances. Nanyango lobi na yoton na yeseleki. Nanyango lobi pour toi c'est déjà trop tard. Motongo uti wapie. Montre koki kokufa kasi tango etelemi te. Okoko yeba jour à l'élo kasi histoire nango yebite. Pourtant eza mystère ensemble. Alobaki na Marie tant mon toit n'est pas encore arrivé. Ataye moko nzambe asalaka nyonso na temps. Bill Jacker. Nalingaki okufa mpamba lokolaka moto nzoka eteni mosusu na Nzambe o. Ngai nalingaki owa lokolaka moto nzoka eteni mosusu na Nzambe o. Oh, ignorance ezoka yebomaka ezipaki nga miso nayebaki te o. Bokozanga koyeba libota na Nzambe tozokufa mpamba. Nayebaki te nani vraiment nga nazalaki o. Nga naza moto naza mpe Nzambe. Naza moto naza mpe Nzambe o. Alalaki na bwato lokwa moto. Kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde Nzambe o. Kolo na nzela kotambola yoki nzala. Aloba na nzete alobi na nzete lokola nde Nzambe o. Oh, moto alelaka tango makambo yaka makasi na fina ye. Kasi Nzambe Nzambe alelaka te Nzambe alobaka pour d'éternité. Pour ça Nzambe za moto a dominé. Kasi badomine ete o. Naza moto naza mpe Nzambe. Naza moto naza mpe Nzambe o. Bill Jacker. Ayolelie nangolwa papa yawe opesa ngai lolemo ya mabomba mie. Nakati ya nzembo na yeba kosunga Osebami de mezokae
yaya yo nde mai namelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kofanda soki moyebini yo lipa na ngai naliaka na ntango ya nzala ayi bolingo na ngai alobelaka nga maloba ya bolingo butu na moye Jésus l'amour de ma vie na mesana kozala pembeni na yo Jésus bilaka olakaki nga na bomba na motema nanga mombalilako motema sanduku bakolo baloba etikala na motema nanga lokola ndanga nalela mama tata nzambe yoka kolela na ngai mwana ye mawa na motema yango nayembi na nsembo pasi ya baninga esengo ya basusu moninga kweda mabe ekomi suje ya kotonga nesikoledisa ye azongela nzela ya nzambe ekomi nde likambo ya kofinga mpe ya kotonga masiya yaka ye mokili na yo nzambe ekomi na suka ye nga nalelaka kobomana ye nga nakomase kobomana nga nakomase kobomana nga nakomase kobomana mama ikieto komase kobomana mama kasha to komase kobomana preto sheto komase kobomana